Batata, maman, bandeko, mbote, peboye, malamu, na équipe nationale, ya mokola lelo, na ebike bozona na biso de partout, à travers le monde, na équipe nationale, boluka kiye, bosenga biso to lukaye, to zuye. Bandeko batali lelo tozana plaisir, ya koyamba po na bino, Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Naye to solola l'épineux problème, ya marché central à Kinshasa. Il y a eu des tollés à un marché central à Kinshasa. Azawana, à Ropesa Biano, Naba, Mituna Nabiso Nyonso. Toko solo la construction anarchique, espace vert, toko solo la yango, sécurité, na Kinshasa, toko solo la yango, tu es bien que question est belé, mais vite temps, il y a équipe nationale, toko senga na gouverneur, après ça Biano ya mo poussé, bisobe ba question mo poussé pour ba kinwa ba sepela. Équipe nationale lelo, bokota lango loko la marche à Barcelone contre Real de Madrid. Gentili Ngobila Mbaka Mbote. Mbote ndeko. Boye imalamu na équipe nationale. Merci beaucoup. Équipe nationale au grand complet Koyibantimba Alphonse Mwanansomi azana biso, Sylvie Bonga azana biso, Mama Afrika Mushinga azana biso to pesi mbote na Mama Solange Kwale pa iwa pazana mobemba zotala biso mbote na yo Mama Solange Kwale. Alors, gouverneur avant to kota na émission na biso mbala sima to yambaki yo tout cela qui n'a l'impression qu'on était en face d'un gouverneur plaintif. Dans la situation où hérita qui n'a ville province à Kinshasa. Boni na mokola lelo. Bon. Et les Konatan, tous qui Masolo, tous qui Bokonzi, Bana Kinshasa va passer sur ville à Kinshasa. Tous qui na mois d'avril, va voter biso, pe Tobani Mosala le 8 mai 2019. Les lois sali, je pense que tokomi na basanza zomi na mwambe o toza kokamba ville à Kinshasa. Mais des bandeli et sengelaki tout ça la moi état de lieu pour toyeba eloko nini batiki biso na kati ya ville à Kinshasa pour toyeba place nini toko cha mosapi pour ete makambo e banape ko changer. Yango wana ezali comme bomba te tulubaki ba souci tozaki nango ezala misolo ezala makambo ndenge na ndenge tolobelaki bino na bandi bopanzaki basango yango bato nyonso bayokaki pe na bandi basepelaki. Voilà, Mama Sylvie Bongo, tokota na masolo mbala mongo. Mwana mboka Gentini Ngobila ya solo tozana na février kasi biso totombeli yo quand même mubu molamu ya 2021 nelika ete 2021 koza mwa malamu par rapport ya 2020 tozaki ane moko ya pasi na ndenge Covid ebandaki. Motula nanga yambo ezali ete yo zalaki porter na tête ya ville province ya Kinshasa na étiquette ya FCC cash. Lelo zali gouverneur membre ya union sacré babaksela ki opena matabisi ya fonction informateur adjoint. Eloko nini échanger na botambwisi mboka po lelo komi na casquette mususu. Lelo za na famille politique mususu tokoko lo bambongo. Ben Mama Sylvie Bongo motuno otuni wana bato mingi baza komituna yango pe na bandi soki okanisi penza mwa mingi oke na bozindo okozo ba réponse pamba te tata mokonzi ekolo asalaki union sacrée yango eza parti politique te yango ezali vision na ye ndenge nini ya kotambwisa mboka na biso Congo akuti ba mikakatono mwa mingi yango bino asala union sacrée ya bana Congo oyo ba ko soutenir vision na ye n'aura eu que la bande parmi bateau et bosso peut-être pas les premiers à côté de la vision on a bateau mingi bataki somania moi ba songi moi ba belobi moi biloba loba pe simana ngo bango ba comprendre ah moi na mboka Ngobila amonaki mosika lelo bango nyonso baye bazali sangana biso pour soutenir tata mokonzi et loko moko ya kokumisa et loko moko ya esengo et loko ya kobombate tango tata mokonzi asali consultation avant to kene na union sacrée ba gouverneur nyonso les 26 gouverneurs to ça qui motion ya soutenir union sacrée de la nation. Excepté bato nyonso basiaki yango bato nyonso basiaki motion ya soutenir union sacrée
les 26 gouverneurs avaient signé. Hein? Donc, c'est-à-dire, ils étaient le Ramalam. Et donc, Batunios passe 100%. Bah, signé, yo que nous avons les éléments Ramabe. Donc, les éléments Ramalam, Batunios passe pile là. Et oui, au monde, dans Nabiso, ils sont rares. Au Sahel Kambo, P. Bakbalandayo. En français, vous faites quelque chose et puis vous créez des émules qui vous suivent. Mais ce qu'on a des émules, tu ne fais pas des émules, donc il n'y a pas d'impact. Il y a ça l'union sacrée, c'est-à-dire qu'il y a un impact positif, il y a ma casse mingi. Boule Simbia, il y a un bon appel sa papa Koibatimba. Donc, bien, on a cadre informateur adjoint Yozua Kiwana. Bozan a choix à Premier ministre Bimaki. Na combo de Jean-Michel Sama Lukonde. Bon, Premier ministre Sama Lukonde Azali jeune, Lokola Yomoko, Azali a 43 ans. Dans le mois de août ici, il y a comme 44 ans. Azali Congolais, il y a Katanga, Azali Maïli Mingi, Nabanzi, Arukamba Mboka, et Longo Tata Mokonzi, Nandenge Koki. Tous en confiance dans eux. Alors, Koibatimba, tokende na magambo ya Zando monene. Oui. Papa gouverneur to sepeli ndenge oyambi biso pona mbala ibale susu mokolo malelo. Eza esengo. Mais natunaka mbala liboso na lobi papa gouverneur Kinshasa okokoka yango. To okokoka te po Kinshasa eza bato ya matoi mangbongi makasi moto makasi leki. Alors to banda na Zando monene. Pour Yosa, pour représenter l'État. Au monde wapi. Et pas oh, bah syndicaliste Zando, Gobila Bukeli Biso Zando. Mais l'État ce qui a eu décision naïe. Pour Biso Bank Sotozali, bah locataire na mabele à l'État. Ato sombi lo pango. Aux locataires. Et c'est ngli baye bakango. Voilà. Mais pour nanini et comme oh toke ko samba wa, toke ko sala plainte wa, pour Gobila Lingia abomela biso. Yo li yo bon ça marche. Mais de solution ezani ndeko gouverneur ndeko nangai ikambolobi wana ezali ya motuya eza kopesa pasi mingi pona biso ba congolais pona biso ba kinois komona bato mususu auti soki wapi aya ko kabola ko diviser bana mboka likambo lobi wana ya Zando eza na ba esprit ebele toza na Zando espace il y a un pavillon où ba maman na ba tata ba tekaka mais tozana ba Zando mingi pirate bato mingi au monde ba sali mobulu wana eza bato ya Zando pirate ba teka na ba balabala ko la balabala Ouagading eza balabala ya deux voies eza okende eza ozongo baba munene bani bokasati eza mana kasavubu oza balabala mususu ya monene susu Itaga et bani bokasati ya obimana na 24 novembre et comment Wenzi pirate bato baza koteka likolo ya fulu pe eza kobakisama kaka mikolo bamesa pe eza komata likolo ya fulu bamesa mususu ekomi ti eleki na niveau ya fenêtre baninga mususu bana baza kotanga lisusu te bandeko baza kovivre na situation ya pasi mingi boza balabala okola Isoke boza balabala Loa Louvois balabala Mbumu de l'école de plateau balabala ezali soki zomi na mibale nyonso koma ba marché pirate en même temps balabala okola Bokassa banda Sendwe uta Sendwe ti ekobima na boulevard du 30 juin babala na bakanga yango ko banda rai ti kokoma na avenue commerce babala et comment Wenze ba Wenze moko pirate donc matko au salimesa na uti soko si salité aux oboka ka lobi ti soumesa likola salité o yesu koboka ba ko somba biloko ezokweya la salité na kati ya mbindo ba magasin pe basalaki wana na libanais babingi Hassan batongi yango likolo ya ba caniveau likolo ya ba collecteur
Donc maya nie ils ont uta na banda ko na nyos parce que na Gombe ba ça ba faux sceptique té. Ba mdel ba ça la partie basse ya ville ba toilette na bango nyonso eza connecté mbala moko na ba collecteur na ba égout na ba caniveau. Donc so ba sali ba besoin na bango nyonso eza ko leka ti et que na ba exutoire et mimi yango vers le fleuve Congo. Alors tant que ba tongi likolo ya ba collecteur wana mais ya siko et comme ko refoulé et comme kota na zandu. Mais ba doit teka likolo ya ni pona kota na zandu il faut somba ba sachet au kanina makolo. Ezali soni ezo ma mingi. En même temps ba balabala nyonso wana et comme wenze na wenze bon mona balabala Willery et comment impraticable au côté na Tongo au côté na Midi au côté na Poko embouteillage c'est-à-dire que sous yo de konanga lelo au bil maladie aux arasui na Kasavubu ah tout même mbango na mama yemo au kuma la mama yemo te parce que au kufa na nzela na kati ya embouteillage ya Willery moi vous appelez bokasa kuma wenze et au même na mama yemo te alors tout ça nini na nzela na mombongo ya batu zomi na mombongo ya batu ki 100 na nzela monene kwa bokasa eloko nini eza mutuya mani nzela eza mutuya nzela batu bakoleka ndenge na ndenge na bata makolo na bata pusu na batu bazokini musala na bana classe bazokini classe na batu bazokini ba église na batu bazokini l'hôpital baoleka na nzela eza polele ba ambulance yokoleka ba camion yokoleka yango lo monnaie tozoki mukano ya kufungola ba balabala nyonso wana ba mituka siko ebani koleka en attendant to bana musala azanto to bani nanu kufungola ba balabala nyonso parce na mboka na biso so botali malamu tozana ba sérieux problème ya mobilité tant tozu indépendance na 1960 la 1960 à Kinshasa tozali pas plus de 500 000 habitants car on a balabala au monu balabala au monu 500 000 habitants balabala minde basa yango pour la population ko leka 1 million d'habitants Kasavu bezala ko tuzanga Kasavu boto ben au prince Baudouin Mboka sika ezaki donc même Kasavu boti na Christ roi hein na 56 et ceux qui na Christ roi et au poussa na ciment 56 58 basali bamboka sika donc nous soana et là qui zam 500 000 habitants suko to komi 15 millions d'habitants kaka banzela kaka wana banzela ngo peto batela mingi et kufi misusu to comme ça zandu alors lobby la lobby to za nangai na yo na ba soda na ba soso na ba mpuku na ba taba na mituka na ba wewa bisonso na nzela wo mutako pusa na azate kaka klaxon na klaxon oui soki yo kana sisa kaka klaxon na klaxon ti batterie eseli oka na nzela klaxon pe bano esili pe ko beta boteli miso mutako pusa na donc il faut to fungola banzela otozaki nango pe to bakisa banzela mususu nde toza kosala lelo na elengesa toza kosala na Kikwit toza kosala na de la paix toza kosala banzela sika emonana pour to régler problème ya mobilité ba problème embouteillage ici là pour battre toza bato toza omona tout autour na biso bamboka lokwa ba Côte d'Ivoire bamboka lokwa ba Rwanda Kigali baza kopusana Angola bake ba raser marché na bango ya Maroc basali bazosala marché moderne na Sénégal na Dakar bazosala marché moderne donc biso sikoyo totika la ciment na motif nini pas tozali les premiers en 1960 ba mindele batongeli biso ville oyo Afrique mobimba eza ko kumisa na époque voir Kinshasa et mourir Kinshasa poto moindo bosko poto moindo wana biso tokomisi yango poto tokomisi yango un village tokomisi yango village ko merci parce que modèle oyo toza zero na loba modèle biso toza okende bato pe ya nzinga baza pembe na biso baza kotala bato ndenge ni bato wana baza na richesse mingi baza na mboka kitoko baza pe na mbongo mais bazo mongisa mboka na bango te so tali
marché dans bango eza mbindo eza salité na ba nieza kuna kati bo mokolo ba ngolé ba non voilà to coloniser bango monde entier ba ondima ba non voilà ba zo ba botika ba coloniser bango te biso to koboya voilà allez papa ko motuna suka na ke pa mama Afrika musinga omoni papa gouverneur na oyo etali nyonso wana eza malamu po bongisa zando ezala ya sika eza malamu mais esengeli koyeba po tolongola bato na zando totia bango esika nini po te tobongisa zando bosali yango te tosali yango kalembelembe kuna tosali yango moko ndenge moko lokola ezalaki na saut de mouton banzela ya kodevie esika misala ekosalema ezalaki te makambo nyonso kaka esika moko suivi pe na kati ya misala na biso on dirait l'état aza démissionnaire olobi boni bon likambo olobi ya saut de mouton na bandi tango tata mokonzi azwaki mokano ya kosala ba saut de mouton na kati ya mboka Kinshasa tango misala ebandi bato nyonso bakomea ba saut de mouton tolingi te ba saut de mouton tolingi te eza kobebisa mboka eza kotia ba embouteillage mais tango ba saut de mouton esili na bata makolo bakomo senga osomati saut de mouton il faut matango ndeko faut matango eza na elengi bon ngana bi elengi eza na saut de mouton te mais elengi na biso esili 6 mois ba embouteillage na yoko c'est-à-dire que biso bakonzi ya mboka eza tata mokonzi eza ba ministre baza kokanisa ndenge nini kosisa ba embouteillage na kati ya mboka en même temps bato abino voilà biso babala nyonso wana soki 12 mokoka et comme wenzi donc c'est-à-dire bon yango te que tous un problème biso ndenge moninga gouverneur boy depuis na kota na ville là depuis 18 mois bientôt 19 na mona ata un likutate et outi na zando ya en hôtel de ville pendant 10 mois ba syndicaliste wana o baza benga ba syndicaliste baza pe na ngo ba syndicaliste te zaka moi ba association baza ko mi benga ba syndicaliste parce qu'avant syndicat ezala il faut d'une part tous dans les salariés et puis d'autre part tous dans la paix na ba employeur au bas ko employé bon na kana bango ezana syndicat wana te ba gérer zando wana pendant 10 mois tout tiki bon to botika on tam so bazana makanisi malamu moi mais salité ende ya somo ya kusana te bango moko kaka ana ba syndicaliste wana ba ko filmer ba bia gouverneur atiki zando ngana tiki parce que ils ont réussi à rediviser Bakonzi. Alors moi j'ai levé un pied, un pas des ailes pour nous battre. Là tu peut-être bazan ba idée malam. Tout kana bango ne ba osala. Mais tant basali car bango mo bango mais ndenge ni gouverneur atiki zando. Pas na tiki bino bo sala bo osala. Bon. Mais le plus important ils allaient lois. Ils allaient to fungola. Banzela nyos et bonga. La tindagi ministre nanga ya travaux publics atala ndenge nini banzela to fungola pe to sala ba marquage au sol to tie ba couleur tititi to biso bandeko bazana ba itagana banda kuna ngo baby mingi likola ba wenzi acha na mbaki bangolo biawa fu mona nde baza ko sepela bana batanga ka susu te. Merci ndeko gouverneur. Alors Afrika Mushinga Zando Kangami la suite moi mboka Argentine ngobila Zando Kangami lelo yo tokoyeba misala ya botongi kobanda mokolo nini po bamama bazolela tant ezopusana bando kanga ebanda mokolo nini mpe nani akotonga zando. Bon banda tokangi zando wana esali mikolo ebele te na bandi esali déjà 2 à 3 semaines tokangi zando société oyo egagné marché bandi comme nango Sodema si j'ai bonne mémoire mikolo koya dans pas longtemps toko présenter banquier ou à refinancer les travaux et pas Tata Mokonzi. Il fallait que nous hier Mazagi très occupé na société Oyo et au sala même sala pour tous quand même na Zando où tu représenter pas Bapaya. Il faut que Ibero Moko mboka na biso Congo mbara liboso tozaki président Mobutu akomaki président il y a unité il y a Union africaine avec la 1967. Donc nous avons attendu 54 ans. Mbula Tukumitano na mine pour tous les sous président il y a Union africaine à la Congolais. C'est-à-dire président na biso
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azali premier citoyen, non seulement il y a Congo, mais il y a Afrique Mobimba. Activité politique en Afrique. Ils ont retourné autour de lobi na mona ki azagi na akoro ya mabiso te no ba lobi fala ya mabiso mais azagi na ba réunion na vision conférence bango na ba Macron bango na ba Joe Biden donc voilà activité politique tourne autour de lui en même temps ba pa nyonso yo ba ruta Addis Abeba ba ruta Zimbabwe ba ruta Afrique du Sud Égypte Angola ba ko banda ko ya tant ba ko ya wa so ba nyumba sala tour na centre-ville centre-ville où représenté bango na Zando wana et aux ala ndenge nini ba oseka biso te ba oseka tata mokozi na biso ba oseka gouverneur na bino ba oseka pe bino moko ba kinois pamba te so balabala ezali salité modèle ba kanto koma wana modèle ba itaga eza salité c'est-à-dire bateau baza ko utiliser balabala wana baza ko tambolo bi ba lekaki na balabala wana bango nde baza bato ambindo baza bato salité parce ba respecter balabalo bango baligaki te. Coût ya construction et zone à combien? Bon, coût ya construction ya Zando na bandi si j'ai bonne mémoire, ça tourne autour de 30 millions. Mais ils allaient marché moko, il y a plus de 62 000 tables. 62 000 tables, 500 magasins et tout, c'est vraiment hein, comment? Délai il y a travaux. Bon, délai vous avez près de 15 mois. Hein. Le problème c'est des maquettes. Ba maquette mboko tolimba déjà bino na ba maquette no ba konza mboka tokomona maquette mususu na to on peut luko ko sila e bimi so eloko mususu maquette tozomona ezotambola ka na ba réseaux sociaux ya bino to ya bino te bon maquette bomoni wana isala makina société Sogema bato basali ba maquette wana za ba français et puis bato ba rotonga Zando asika ya munene kitoko o basala ki musée national na bandi ba tongi lo bien hein to ba coréen bazana expérience et a rosala misala malamu na bandi ba rosala ba tongo na brique rouge en tout cas kitoko et kotika la moi monument moko ya kitoko na kati ya mbuka ndeko zulu limbisa ndeko zulu lati moi mungwa et pas gouverneur pas lobby que le roi Mokonzi a commis et président en exercice ya Union africaine ba konzi ba koye belé et en tola la mukalobi na bandal bo melbiso monolithe o yebika kabino si siko bana Kishasa ba nga ba comprendre lobi embouteillage makasi et loko bimika kabwe dans les néants et bukami pe kabwe explication malamu tozozwate yonde mokolo ville o lobi bon mama Sylvie motuno wana et za kopesa ngai mawa parce que ndoko moni ya boye tant tore bana mikenga nga bote na bandal nek mona hein tout ça bana bandal biso bali to ibani tant tore bana mike biso to tanga na laïque to bani école maternelle na Luma sima to ke na laïque 2 la première année primaire mais mbala nombre de fois où to sota ba mur pour to ki mambango babi mami wata abimi na école to tikala jamais ko mona mami wata hein même bango donc moi autant la même pas ciment donc là c'est Sili na monsieur na mino place mola ki sinamino nzela l'équipe monité il faut moi na bendana to kima na mwana balebele ezali na mboka na biso to nga rumeur mingi alors ikama monolithe wana ezali eloko esala makambo mingi bourgmestre na biso ya Bandalungwa mwana mboka Bailon Gaiben Adam moto avani mingi na mikili ya poto ayebinenge zaka linga osala mwa buzz moko pour na commune na ye batu ba lobela Bandalungwa parce que Bandalungwa peut-être amoni bazolo bela mingi te abi non ba lobela Bandalungwa comme ça et peut moi possibilité ya rezoba contact mususu alors abi non voilà ta monolithe et ça la makadango na ba New York na ba Washington na ba mboka mwa mingi mais sauf que na ba mboka wana soki salami bato bakoya bazokanga ba photo baza kolobela ba chaîne de télévision bozozwa moi matière ya koloba mais biso bourgmestre sali yango ya Bandalungwa sali monolithe wana ayo tiango vers 2h30 3h du matin à Tiango ils ont pris beaucoup de jours pour bagino sala place ba tongango
mais na butu tant ba tiango wana bato ba non et botami ka wana bingana et botami utabi. Merci. Alors Africa autour de moi comme ça na kende bake ko tumba bake ko tumba voilà Africa motuna comme ça papa encore bake ko tumba ba non ba musu ba bi uti pa ya bato ya franc-maçonnerie ba musu ba bi za bato ya maikari ba musu ba bi za bato ya Rose Croix ba musu ba bi za Satan ba musu ba bi za Jésus bon vraiment là va passer un peu balobi Africa ya tozonga mukie na masolo etali zando munene tomonaki zando na biso akala ezaki na plus de 15 000 vendeurs lelo oyo oaménagé kaka 4 sites pour na bateau andoteka na zando mais place wana 4 sites ekoka bato nyonso wana te osa ndeni na bateau bazangi bisika et puis ozo procéder ndeni. Bon, nous avons 15 000 vendeurs. Marché à Kala, il y a 15 000 places, c'est vrai. Mais quand tu as aménagé le marché à Itaga, déjà il y a plus ou moins 4 000 places. 4 000 places dans le marché à Itaga. Dans le marché à Kabinda, il y a au moins 3 500 places. La place c'est ça. Hein. Jusque-là, on va dire il y a encore plus de 1500 places. Dans le marché à Rai, le 24 novembre, la place c'est APBD. Tout est sous la place, plus de 3000 places dans le marché à Kalemelembe. Et puis, tout autres, on va sur le marché moderne, dans la place à Tipka. Bon, le marché, il y a un marché qui toque. Tout autres, on a un marché sur Matadigibala. On a d'ailleurs un étage. Il y a un marché il y a plus de 2000 places. C'est vraiment dans la chambre froide, dans la banque, il y a au bazar développé. Hein? Toujours ça, pour la première fois d'ailleurs, dans la ville de Kinshasa, marché à Matadikibala, il y a Tipka, ils ont marché moko, ndenge kaka, tous la kala. Le lot, tous au monde, batu mingi, n'a pas dit bien beaucoup dans marché. Même papa, bah si n'a pas dans marché, bah comment on peut-être bala misala. Mais kala batu nous souvent qui les marchés na basi ba premier ministre basi ba ministre wana qui les marchés ba maman nous souvent ba qui na sous marché té ba mo qui na alimentation au na alimentation batu nous ko suma pondu ba suma na alimentation ndunda safu na alimentation plaisir yo qui na zandu ezaka sous-souté ba maman wana ko luba bazo ba teke commerce na ngo ekufa likolo ya salité likolo ya insécurité likolo ya mbindo likolo ya désordre. Mais si tu tongi zando kitoko ba moment on rebateka makasu misatu mine ba oteka biloko tuya puis commerce na ngo mata ba otanga sabana na ngo bien puis mboka yo la propre yango na to senga ba mona mabete ba kan motema puis ba comprendre tous en na souci il y a mboka za malamu et puis commerce na bango moko ekende likolo. Merci, gouverneur de la ville, professeur Kinshasa. Yambona Pesa, papa, Koyibatimba, Maloba. Gouverneur, au lobby du y a marché à Kalembelembe. On a eu comme l'impression que le marché provisoire est vide Nakati. Je prends l'exemple du marché Kalembelembe. Vide Nakati, mais sur l'avenue Nyangwe, marché Botami. Sur l'avenue Nyangwe. C'est comme na rompa Wileri. Avenue Nyangwe, marché Botami. Au côté là-bas, nous, c'est quoi, mon abango. Maman Tombola. Bazawana Banani Nyangwe. Ti. Na côté à bar mo wezala wana bato abotami. D'accord. Pour nani le gouvernorat ya fila Kinshasa sur le belo côté. Ya mi balé rapidement. Gouverneur, yoza mo konza Kinshasa. Soki ba ko tonga na lupango na ifo yeba. Comment expliquer bazo tonga station d'essence na croisement Bokassa Funa peme na aérodrome Ndolo pa iba avion mataka. Lobi na avenue Nyangwe marché Botami ba maman bazo teka ba tombola. Oza ko apprendre nga ministre intérieur na bandi azana simananga ya azako lonango na osenga na akinutala situation wana mais na marché Kabinda na marché Kalemelembe ba place ezali akende azo ba mama wana akotisa bango na kati ya ba marché bateau ba mama bana okota te parce que ba syndicaliste bana okosala intoxication ayza ono so bokeyi bo perdre place na mino na marché ba otaba tumsusu bozela faire marché ko funga ba autorité ba mo wana ko mona ba exemple bozela ba funga la marché ti ba maman musu bazeli ba telemiso lelo ba musu ba ko telinga mais ba place
ezali nango na marché Kabinda, na marché Itaga, na marché Kalembelembe, na marché Peyarai. Mais likambo ya nyango wana nde baninga comme ça marché ngana ningi loko wana te. Balabala iza balabala ekotika balabala mutu nyonso koleka na tongo bamusu baleki na midi bamusu baleki na pokwa ndenge tozana bato baleka na balabala oyo ozomona okondima te baroi baleka misu bakufa misu bazali président baleka misu balumumba baleka bakasavu baleka balabala wana ekokoma zando te il faut etika na balabala déjà tola banzela mingi te oyo tozala yango ya mike il faut tobatela yango pour régler le premier embouteillage, le premier mobilité. Donc, on a été comme un zando. Le premier zando, et la première zando. Et la première balabala. L'équipe de presse, ce n'est pas un problème de marché ici. C'est un problème, il y a balabala, on a photo fungola. Si vous fungol balabala, on va te faire balabala, monen, le quoi itaga, le quoi la kato, le quoi la huakadink, et comme il balabala, il y a des zando. Les zando, il y a balabala. Et la première balabala. Alors, premier sous station d'essence, l'aérodrome Andolo, croisement Bokasafuna. Premier on a ba yebsengango, na bali na signé qui arrêté. Puis na pesa indingisa na ministre intérieur, ba kende ko buka yango. Ezo mata. Ah voilà. Ça madame ndongo yebsenga, ba benga mutango aza souga intouchable so inani mais to ko buka yango na république. Football na république ya fati béton intouchable azali sous-souté. Alors, la République, na Congo, elle est loyo. Il y a Fatih Béton, et le peuple d'abord, intouchable, Azali Sous-Souti. Même Ngao, son il ne faut pas, na Tamboul. N'a Motaro. So, ok, Motaro, ok, le Bela. Ok, Waka, il y a le Bela, ok. Nakobakisamo Mouké, na ba station essence, il y a le bin à côté aéroport Andolo. Mosu Soupé, quand il y a Balabala. Victoire. Hein? Ti okomana rond-point Gambela. Oza Éthiopie, oza sur Victoire, na droite quelque part station essence musu yo tongama wana. Na kati ya cité pa batu bavandi. Mais ça scandale. Na cité place bavandi, mais soki bo petit station essence moko eza otongamana basa kangi manzanza kuna na kati moyo mona ezate. Bo lobi bo zo pesa na information na niveau na ngai na zuna na information na te. Donc, il y a une information. Le ministre de l'Intérieur, comme les Sam Leka, lobby à Rolekano, peut-être le n'a pas quoi. À Rolekano, on a tonga, on un rapport. Donc, signer arrêté que nous. Alors, bateau union soyo, n'a pas profité dans le bateau union soyo. Batongi, na zone, site non édificandiste, c'est-à-dire, site oyo, koi ko tongate. Hein? Yebake, tokubuka yango. C'est ça, en prise, il y a l'État. N'est pas tongi tobuka. Il y a des bozo bana bango moko. Baza matoy mangongi, balinga royokate. Na si so baza ba mibali, bayoka basi na bango. So baza basi, bayoka rapé mibali na bango. Tanga kaka marché central, zando munene, marché central. Mais bongo Gambela, bongo bazando mususu nyonso yo, ezana zigida tout ça. Bakobongisa yango te kaka ndenge wana po soko ke ndakisa na Gambela. Okuta balabala wana nyonso ba marché côté zando côté. Ti oza Gambela OK ko bima sur avenue Kasavubu ezali. Côté vers Saint-Terre wana nde to lobate soki motomoko ya makasi akotonga ndako wana. Balabala ya leta ezako beba. Eko bazando. Ba intouchable bazaka kanamboko to koyeba pa to okendete. Na likambo ya marché Gambela, c'est vrai. Misano sudro salamba mote ezali kama bazando. Tout le monde déjà premier autour dango ya grand marché, ba incompréhension botaki mo ebele. Hein? Mais to tie molende ti toza ko aboutir na solution moko oyo na bateau yo bazali ko finga. Bana ko lubambe mabe. Lelo bakombo lata t-shirt batie photo nanga batie photo ya Fatih Béton baza kokumisa lelo yo baza kokumisa nanga mukete premier ya ba marché mususu to ba projet ko ça ba marché belé eza ba côté Kinsuka to ça ba marché to na maquette pe ya Gambela marché Gambela to ça dango surtout bandi zando na Gambela pe lokwa motao kata malo olimbisanga kuna pe bateki baboka ki mabanga wana kuna population etomboki baboka mabanga te baboka mabanga pona kozipa mabulu o ezali na liboso ya marché na pona mabanga ya kotonga ndako te kotonga ndako te mabanga ya ko permettre kozipa mabulu
po bato bakota na kati ya marché baza na basusi kuna mingi parce que nzela liboso ya marché ya entrée Gambela nzela eza kobeba makasi bakena kobwaka comité de gestion ya marché Gambela mwana mboka Polecha aza administrateur abwakaki mabanga liboso ya marché liboso ya entrée ya marché mpona bato bakoka kokota na marché na ndenge ekoki. Alors totika na 10 minutes Maman Africa c'est ma maman Sylvia Zomalo. Mwa mboka Gentini Ngobila tomonaki yo mikolo eleki ozalaki na site ya Kingabwa toyebi ke tobeta masolo ya zando me na zando batekaka mpe ndunda batekaka mpe loso bamama wana lelo bazolela mai ekoteli bango ebuki badik ebebisi biloko bazali so na problème ya mibale bato bazwaka bisika na bango ya bilanga batongi bandako garantie nini opesa bamama na bapauvre mama oyo babokolaka bana na bango na mosala bilanga me baa na makasi te mpo ndongo olobi baintouchable baza te mais entre temps bandako ezotongama kaka na babilanga wana na Chwenge na nsima kuna ya Kingabwa site 1 site 2 eza makasi na Ngwele. Alors premier wana nayebi yango nayambaki bamama oyo bakweyaki likama ya bainondation ndenge inonde ebebisi bilanga na bango boyebi kongo na biso oyo bato balobaka kaka premier bamine esilaka nango mais mosala bilanga esilaka te bamindele banoko Belge ntango bazwi Congo avant babanda koexploite bamine mbongo oyo babandaki kotonga bausine ya bajekamine ya bakilomoto eutaki na mbongo ya bilanga na mbongo ya baculture pérenne notamment café, cacao, palmier à huile na EVA epesa Congo mbongo ebele bamilliard mboka na bambongo wana nde batonga nango chemin de fer batonga nango société ya minene lokola bajekamine. Alors mpo na ngai mosala bilanga eza mosala moko eza na motu ya mingi epuis bamama wana oyo ya Ngwele bazali bamama moko très courageuse bamama wana vous imaginez que na mboka na biso mpona ozwa mosala eza mwa pasi parce que basociété ebele ekanga boyebi yango te. Alors bamama wana baza kolesa bafamille mikolo nyonso bayosala bilanga biso toza kolia oza kolia ndunda oza kolia loso ozolia biloko ndenge na ndenge mais oyebi bato bakonaki bilanga bato bakonaki pondu wana oyebi yango te eza bamama wana baza kolesa biso baza kolesa mibali na bango baza kolesa bana na bango bazotinda bana na bango na baklasse. Alors nayambaki bango natindaki ministre ya agriculture akende kuna na bandi azali kuna hier akende kotala bango po ete totala ndenge tosalisa bango mais napesaki bango promesse ya kopesa bango semence mpona kobandela misala na bango epuis kosunga bango na ndenge ekoki mpo bareprendre mosala na bango ya bilanga parce que ya mosala moko ya motu ya makasi. mwana mboka Gentini Ngobila balobi ngonga mais nani nayeba soki na mokolo lelo vice premier ministre ya intérieur apesi raison na mambo etali zandu wana olobalanga to oui to non. Bon grand frère na ngai Gilbert Kankonde ngai na ye tozali loba moko premier te. Ok problème eza te ya mibale tomoni utia accent mingi na makambo etali zandu na mwa moke banzela est-ce que yango wana ka ba secteur otelemeli otika ba empreinte na mandat na yo po ya na mama moko na bandal amona yo pe alobi est-ce que okolela mama passe alobi tuna ndeko Gentini Ngobila mwana biso to ndimaki ye na masolo kin bopeto mais na facture à SNEL tant to kofuta to mona pourcentage 1% ilongwaka pour l'éclairage public 1%. Eh belle boy yo sikoyo éclairage public otebe na République à Gombe pe otie bobele na limité pour Fachi Beton mona ko sala musala sikoyo bandalungwa bat basu tambola ba pusu na ba bidon mai ezalité courant réalité siko kolela ezo salon ndengeni. En tout cas les Cambolobiens na pesa souci ba 1% na bandi tege ezali na facture mais il faut ministre de finance là non mais comme représentant ndenge bozo banate la bandi toujours à peu près entre 30 à 40 000 dollars pour la makambo etali pourcentage na biso yo SNEL à ça la biso rétrocession
mais ils appellent systématique tétan pour ça ba moi belé ils ont commenté mais na minute on bozol ba moni éclairage public to tient na centre ville na limité tout changer ba minda ana na minute on a au moins 5000 ampoules Philips ou to commandé na bande c'est commis na matadi ba to kino de donner yango to na souci tout ça là avenue Kasavu Mobimba Willery bypass et puis maman passe à calme. Maman passe maman baba Lingboé. Yo répondre kaka. Aza maman baba. Ala pula. Et me tono beto ton ala kimanza. Mais maman passe mongo. Tant toi ina ba yeah. Mais mange mona. Ah, sur hôpital ezaki na nani na Kimbanza. Na baba Kimbanza comment suko na bula na coin. Na coin. Yeah. Yete. Betanga batunga moko non. Yepsa maman passa, ala tranquille. Ingawana munde kokota, bala Kasavubu Mobimba, bala Kubanda Boulevard, ti na kitamo magasin, munde kokota, Willery, kokota, bypass. Na nini? Na bina ok, ba minda. D'ailleurs il fallait dans une réunion na PD Snell tout à l'heure, mais na zogi tenté na ba do salangolo. Vraiment. Hein. Vraiment. Mais tout la première parce que c'est la première organisation. Mais vous comprendre que ils à la régie des eaux, ils à la régie de la peut-être militaire. Mais Snell là on comprend que dans le système il monitoring pour nous voyer passer du courant et katani, bah il va rater. Il faut pas que nous voyons ça bango. Même Windaso et katani, il faut pas que nous voyons ça bango. Donc il faut tout sur le malam tout ça système il monitoring, sur courant et katani bateau. Ça dépannage malheureusement. Bongo ba empreinte ngoti kesu wa par ba secteur wana. Bon mon inde na lobakia wa ezana eloko eleki motu ya lokola nzela te. Nzela o ba mitu kezo tambola. Parce que ndenge bidu boye a bokomi a botambo na nzela. Kaka nzela no bakoko na biso ba tambola, bino boko tambola, baleki ba tambola, bana ba tambola, bakoko ba tambola. Donc yana tokoye ba batoyo batonga nzela. De tout moni bon président Fatih Beton a sali ba saut de mouton et tikali elembo ya libela banzela toujours sala lokwa ba elenge sala lokwa ba kikwit lokwa la mombele baba mode bandi banda limité ti na rond-point ngaba toujours sala ngo bolobela ngo te to sala balabala kikwit et uti banda lemba et kabuli lemba na limité ngaba eleki kalamu na a camping zikuna eleki ti komatina eleki makala ti na Selembao. Voilà. C'est une première dans cette ville. Alors Ange Kassa papa ko izela Ange zela papa ko Ange na Jimbo peut ça 5 minutes parce que papa ko ina Afrika bazana mamu ba mutuna moko bo accorder so quand même c'est le gouverneur à ville à Kinshasa. Ezabwe papa gouverneur aussi sita. Alors souci nanga yali tout ça la banzela to rendre Kinshasa izonga peto. Attends toujours le bas Kinshasa bo peto. Et ça slogan te. Et ça dit moto nyonso. Zela 3 ans zela ngwebele. Moto nyonso ayeba. Ko bongisa tika ya vandi. Ko komba liboso a lopango na ye. Ko curé caniveau na moni mikolo bomoni ba toujours curé ba caniveau. Ba caniveau nyonso do ko bimisa ba salité. Non, voilà. Mais après, parce que Batumi, Bazomona, Balongoli, curé, caniveau, Balongoli, sanité, Bimisi. Mais, Batiki Pembe, mais il faut être Kauka. Ce qui est Kauki, bon, il y a Punda. Donc, ce qui est Kauki, il y a Longola. Mais, Kino, Balimbi, Sabiso. Tant que tu as Longola, et là, tu as moi, Mikoli, Balimisa, tu mines. Ce qui est Kauki, tu es Longoli. Mais, il y a aussi un bino. Bino pe bosala mosala wana po mboka na biso tozana oka moko moto na moto il faut être fier na mboka na ye yango wana toza ko sala o moke tozo sala population a accompagner biso to na souci vie na biso ezala engenga vie na biso ezala attractive yango mikolo ya bomona na kotiela bino ba part d'attraction a wana kati ya Kinshasa po na boza na esengo na moni batant to sali ba illumination à Noël a baninga ba uti ba poto bazoya bazo kanga ba photo et belé bazana esengo. C'est-à-dire que mboka
Ce qui est comme attractive, la ville à Kinshasa, ils ont un bénéfice. Ils sont en gros, c'est plan. Et les couilles foire. Il faut toujours que ça bloque. On a malem. Mais ben en Okara, ce qui attraction côté Mingi, exode rural et ouais sous ma casse. Au lieu de 15 millions, tu commis 30 millions. Les Cambotés, papa gouverneur. Alors, tu commis, nama mokuse. Et loko, mon souci. Ce que na tout nango que les Anglais ali sous mon ponangai. Alors, motuna liboso garage pirate. Pe ba bolo baka na villa kicha otoza na mbongo te na kese bobo. Mais parking yo moko tambola na mikili mususu te oyebi parking. Soko sombi motuka. Et siko ko tia motuka na yo. Soki na balabala leta soko wapi esengele ufuta. Mais ba camion remorque utaba Congo utaba ndunde utawapi biso kutu bato ya maso epa boete mais epa boy eleki kende da bangilingili ti wapi likambo mususu likambo ya ba transport mutuna moto talo naye wewa 2000 longa wa soki victoire 5000 papa gouverneur est-ce que suivi et ça les makana etali transport po okolekawa o aseko oyo parking bako kongola mbongo boy o biso banani ba mobulele banani ba toza la association ya ba chauffeur de taxi ba bengi kombo aseko toza pe na ba association ya ba wewa en tout cas pour nanga na yebi ke ba prix ya taxi bango nyonso baza na prix moko oyo bawewa bango mpe nyonso baza na prix moko so baza na prix moko te wana boza koapprendre ngai esengeli na totravailler na ministre na ngai ya transport tobengisa susu bango mpo tosalaka baréunion mwa mingi mpo toharmoniser toloba liloba moko biso na bango il faut tozala liloba moko mpona kosalisa population mais likambo ya transport na bandi bomoni tata mokonzi ekolo mpona ville ya Kinshasa 440 bus ici ye 330 tolakisa mokolo wana tata mokonzi aye ko présenter yango na ba kinois 110 esi ekomi na Boma et depuis lundi dernier ici 80 bus ils ont déjà affecté na côté à Tchango donc les loko déjà ya bien parce que ndeko nde bana ozonga na makolo wana ezali passe mingi mais ba solution eza kozoma malem to na souci to organiser transport il y a bateau ebele quoi ba bus wana mais ba bus so minene makasi koleka même ba train to bundra mikonyonso to zongi sa train na kati ya mboka pour ba mingi ba moyen de transport ezala ebele et puis ezala moins cher surtout réussir Paris wana na banzi bilan na biso ezala makasi Mama Africa question poussée parce que la mokuse le gouverneur Maimatali sécurité tomonaki botindilo ya bakuluna na kanya makasese mais tozolala te tozomona bakuluna bakangi kuluna koto bakangi kuluna kote kuna ozobanza kosala nini mpona sécurité ya bato na yo ya ville ya Kinshasa et puis question ya suka na mokuse obetaka setemo moke na Maimatali plastique non biodégradable kamotali ba sachet mais lelo oyo sachet Kinshasa teche makasi sachet zosila te plastique non biodégradable les autres tambolaka aboy au san motuno tuninga na mona siki parce que ngai za souci na ngam ko so na saka même ba cauchemar les comme ça chez ba to ba tambola ba policier ba tambola na ngai surtout komi na ba carrefour mingi ba kitara pona ko botola ba sachet wana mais le repesa nga passe mingi ali Moussa to sala ko ya Kinshasa bopeto otinda batu non voilà to sala opération lelo na Kitamu magasin boza ko nettoyer boza ko longola ba sachet bande ko musu baza ko boaka so bo si bo longoli bo place comme propre mais 2 minutes ya mingi malgré ba poubelle les awana ba boaka na poubelle te ba boaka kana nzela c'est-à-dire que bato yo baza ko boaka wana baza na éducation ya malamu te faut ko lobelango bato ba boaki sachet wana baza na éducation ya malamu te. Donc il faut bino bapanisango bo lobela likambo totika ko boka ba sachet na balabala parce que boka ba sachet wana eza ko bebisa environnement eza ko bebisa ba balabala c'est-à-dire que lobby surtout bi balabala eza ya mabele dia na moni na tota mona ngiringiri na bakasavu ba balabala nyonso mabele wana o mona ba sachet esangana na mabele
jour bol babo tia makadam lokola tozosala na elengesa bakouche ya basachet ekita ti na se environ 3 mètres. Il faut que timona parce que si kaka makadam likolo ya mabele wana oyo esangana basachet balabala ekozana mousse boza kotambola boza kodenda et puis balabala eumela te mona ebebi nango. Donc biso moko toza kobebisa mboka na biso, ce n'est pas normal. Toza batali boso ya koboka basachet na balabala et puis toza batali boso bano mboka ngo eza mbindo gouverneur. Mais toza kosala misala bato bakombaka mikolo. Est-ce que bomoni Kinshasa ya lelo ya Fati Béton ndenge ezali boye bato baza kokomba mikolo nyonso liboso ezaka boye na bandi bomona nde bato bakombaka mikolo nyonso. Mais ata bokombi ndenge nini so bozongi 1 heure après babwaki susalite romi ya kuluna bolobia wa nani bakuluna bakena kanyama kasese mais eze eloko akiti esengo baki no sa bilanga so basa bilanga bakolesa bandeko nango bakongolais et puis bakuluna misusu bakokende lisusu au fur et à mesure toza kotinda bango baza kokende na bandi semaine passée bamisusu basi bakendaki mikolo koya bamisusu bakokende et puis bakokende au fur et à mesure bamama oyo baza na bana baza bakuluna bayebisa biso tokende totya bango maboko totinda bango na kanyama asesi likambo ya bagarage pirate wana semaine passée ministre intérieur aza mosala ministre intérieur bakendaki lagai bango wana na Nguma baza kobuka bagarage pirate na bawenze pirate mais namoni bobuka mpenza nyonso te na eki wana namoni mosala bosalaki mpenza yango te mais il faut bocontinue yango bolongola bango nyonso wana bakende esika mosusu. Merci gouverneur ya ville province ya Kinshasa. En tout cas, ça n'a pas été gouverneur Boité, moi, bilo, mi balai amike. Lissous. Gouverneur, sur le camp face à stade de Martyr, na triomphal, ba clôturer na batol. Tony Toeba, ni nezo sale mawana, est-ce qu'on a au courant? Dédé, qu'est-ce qui se passe na terrain Comet, na commune à Lingwala? Ba clôturer les sous na batol. Gouverneur, ba kino bazolanda. Alors, on a la première, il y a autour de Bosso, il y a Likamboya. Triomphal, en face à Madame de Séville. Alors, terrain Comet, toi, non? Encore une fois, biso ba congolais to lingana. Na mona raison na bandeko mingi ba journaliste, na ndeko moko député, na yambaka mingi mais aza incorrigible, a changé raté. Alors terrain Comet tozu ba partenaire. Ba tonga terrain synthétique, ba tia pelouse synthétique, ba tia na lumière, ba clôturer yango na ba avec des barreaux. Hein? Ndenge ba clôturer na sosa. Ndenge ba sala. Ils ont mabé. Ah, ils ont des problèmes ça terrain. Ouais, ils ont mabé. Ba tekite. Non non, te kanani. Hein? Ils ont projet biso il y a sport, tout dans ma projet, ba domaine mingi, notamment le sport. Donc ils ont mabé. Donc pas pas ko le belango mais vraiment même ngamona nzoto e mona o ki mali le oh. Mais oh le lenga ba tuboneri. Alors sikoyo tout la première terrain il y a triomphal. Namboka na biso depuis même l'époque coloniale. L'époque coloniale tout ça na station il y a épuration d'eau. Ils ont na si j'ai bonne mémoire, ils ont na Kauka. Nani mona Kauka. Mona Kauka bazate. Station épuration d'eau ils ont na Kauka. Na quand on attra. Hein? Kauka côté quand on attraque. Il y a Kauka. Avant quartier, au la quartier 20 mai. Hein? Station d'épuration d'eau, station on a d'épuration d'eau. Hein? Nani? Station on a Ekoufa. Sikoyo, ba ma nyonso ya ba faux septique. Otoza ngo na katiaki. Na katia. Nazo babola na bien. Ba ma nyonso ba faux septique ou ba besoin nyonso to salaka. Ezala masuba, ezala yanyei. Ekotaka na faux septique. Misusu et des karambala moko na ba caniveau et qui oboka na fleuve. Tozaka na 500 000 habitants, to komi à 15 millions d'habitants. C'est-à-dire que quantité ya ba matière fécale o ekotaka na fleuve. Mais eza rosanateur. Donc ceux qui to sali attention té. C'est-à-dire que ndenge na Bijan na mona na quartier Cocody, Lagune. Eza pe menyona. Eza na solo moko rosanateur.
quartier kitoko. Mais epesaka solo moko bato bakena na Côte d'Ivoire na Abidjan, bakena lagune côté ya na Cocody, même na lagune quartier wana. Eza kitoko. Mais solo moko eza na osana. Elle dit que fleuve oyo eza la biso, eza la Brazzaville et ko koma na solo moko ya osana. Donc to bando kimalis. Donc to za bato to sa makambo to zo ebate. Alors UNESCO va contacter Bisso, va contacter la Bisso. Va contacter Bisso, ville, va contacter P. Brazzaville. Na Bisso, na Brazzaville, tout signé na UNESCO. Pour passer la Bisso, centre d'épuration d'eau usée, des eaux usées. Baza au Salango, pour nous permettre, n'a pas moyen na bango, ils vont investir beaucoup de millions. Kobanda, ko traiter ba maï nyoswana, ba matière nyoswana. Ba comme ça maï et puis tout autour eau potable hein. Oui que ba maï nyonso na Panama, yo que na Panama mingi. Na Paris, na Bruxelles, ya gele. Oui que ça ba maï ya robinet. Oui ba maï on utarabi. Ce sont les eaux usées de Paris. Et maintenant nous allons avoir des eaux usées de Kinshasa. Alors les eaux usées wana ngana ko mena ngango. La rose pour on n'a pas c'est bien eau potable. Mais bateau yo ba mesante ba osala ngote. Mais on a sengaki to ba nozo ba maywana to za ko sala ko arroser ba jardin. Pourquoi ba jardin to sala tout autour ya stade, to sala ba jardin ki toko bakasi. Maywana to ba na ko arroser yango. Ba mama o ba otra bilanga to na ko pesa bango. Sinon oza mobulo. So qui paie tout tiki. Non seulement fleuve et comme pollué, déjà pollué, mais comme on a solo à makasi parce que ba dépôt nyoswana et là qui tanase puis et là ça la couche puis on a ça solo. Non seulement ça, ba faux sceptique wana nyos. Ceux qui toujours vider en côté, vidange au salamate et là qui ta na nappe phréatique puis est empoisonné mayu bisoto mer. Voilà, ils ont un projet mitou ya mingi. Alors non seulement ba sala ngwana mais la technique ou sika et on peut ça dans solo à tamogote. Parce que ici salama na kauka côté quand on atra ici salama mais la technique à lelo au bada au sala c'est un projet validé par l'UNESCO emplacement on a plutôt et ça validé par l'UNESCO bah il faut dans le centre ville. Donc ce sont des contacts merci où ils sont bénéfiques pour la population na biso ya Kinshasa bino bapandi sango il faut bo simba pe pour soutenir le projet à Malam. Merci. Voilà. Gouverneur ville province à Kinshasa, Tobanzi, Kembala Sima Susuki et Laura Olobe Kozala, au ben équipe nationale pour Osolana Bakinois. Encore une fois, merci. Merci, Ming. Merci Nabino, Obandeko Batali Boutou Kolanda, Yemoko Gentini Ngobila, gouverneur, ya ville, province, ya Kinshasa, Tobanzi qui est tout mituna. Malgré tout nous sur tout mais tout parce que tu débordé même Nata, au équipe nationale Zaranayango. Merci, Koyibantimba. A souhaité rentrée scolaire les lundi hein reprise des cours les lundi Jimmy 5 secondes ils ont bon le 22 hein? Le 22 oui pour la bana bazonga classe malamu bon retour des classes et puis ba respecter ba mesures barrières ba sukura kama boko na mangu tango yinso bana bangu bazana ba anticorps ezana makasi ata ba développer corona et vous allons ma capacité mais ma bekaka so ba contracter yango pe ba ko contaminer ba mama ba tata ba noko ba koko bazana bandako. C'est ça le danger parce que sur commune ba contamination commune ba bato bazana comorbidité ezali passe mingi pa bato mingi bazana kufa bazana même kolo ko biso to koli boye. Ce que je malade wana ezama passe to kufisi déjà bato mingi bandeko bakulutu baleki esengi bato to tika na moment ndambo wana to bandenga batela ba. Merci na mama Belize Okonda o asali tout que to sala émission oyo bandeko batali botika la malamu ndeto kutani na mbalasima.